Pamba, elle est de 3 semaines. Mais Nzamba la gisingai, pour la cause qui était dans les Cambonangai, na associé qui était, fallait na Lukana Nisambe, fallait na cause ça y est na associé, na katsa li Cambonangai, mais tant on associé qui Nsambe, tant on a Luka qui Nsambe la profondeur, à ta diable. Ata diable na bakai na ye, ata diable na pouvoir na ye, ata diable a télémaki. Mais tant que j'avais associé Dieu, tant que na konta ki zambe na likambo na ngai, 2 semaines à Pamba, c'est là où j'ai cru, c'est là où j'ai compris que c'est le Dieu. Il faut qu'on associe kaka na makambo nyonso tout. Il faut qu'on associe kaka na makambo nyonso tout. Likambe koko zalango pete, likambe koko zalango mokie kaka. Mais tant que koti nzambe te, tant que nzamba zui intérêt na yete. Des fois on peut traverser des moments difficiles. Mais nzamba za pembeni. Azo mona ndongo zo traverser ba moments difficiles. Mais tant que koti était ndeko nanga, koti sa kaka nzambe na problème na yo. Ndeko nanga associé nzambe kaka na problème na yo. Oko mona nzambe, na mona nzambe boye. Na mona nzambe boye. Na mona nzambe, et j'ai compris que ceux qui n'associent qui nzambe dès le début il y a des marches nanga ye. Nzambe peut-être alinga ki asala. Ndeko nanga ata président de la République aza moto azala motema lokola yo. Il peut te promettre aujourd'hui, il peut dire quelque chose oui aujourd'hui, mais associer nzambe ya lola, associer nzamba lola, abundela yo na malade oza nango, abundela yo na problème oza nango, associer nzamba lola, akotela yo na likambo oza nango, oza kolela, oza na ndako libala ozobota te, ndeko na ngai oza na ndako libala, bazo imilio butu moi, na basemeki na yo, mobali no defo azokota na ndako, azobwakela yo bajeton, po yo ozobota te, Yahweh! Nzambe pesanga mwana banda na simba mwana na maboko na comprena ministère à Nzambe na comprena que le Dieu de Jacob existe, le Dieu de Moïse existe. Ndeko la ngai na pesa deuxième témoignage nanga na loba on internet te, mais je te parle de la part de Dieu. Na pesa témoignage yo pour na communiquer yo eloko na part ya Nzambe. Na pesa deuxième témoignage nanga tant na luka kobota bazemi 5 elongwenga 5 na koka kosimba mwazemi te na kokobota te. Na bisio bazemi 5 na associé Nzambe te, bazemi 5 ezolongwa kaka, ezolongwa moko elongwe mibale elongwe na oluka mwana na oluka na bota imilia seba imilenga na ndako na biso epa famille nga bazo imilenga yi epa mama na biso mama komi koluka bandoki ba famille ya papa na yo ba osalelo boye famille ya papa na yo bakangi mabota na yo. Zemi 5 eleki, zemi 5 eleki. Ndeko nanga ta ona zinzemi ya Rachel na associé Nzambe na lobi na Nzambe nanga Nzambe kota likaboyo Nzambe oza likolo ya bandoki Nzambe oza likolo ya batu Nzambe oza likolo ya famille na ngai soki moto azosala nga boye bazemi tu elongwaka mais oyo 6e sembi Nzambe lola bundela ngai Nzambe lola. Pasteur nanga amoni makambo, pasteur nanga Kirok amoni makambo. Tango nazwaki 6e semi na bengi pasteur nanga Kirok na lobi papa na suis semi tellement pasteur nanga yebi baseme bima kaka baseme longwa kaka. Pasteur nanga lobi to ba no glorifier Nzambe. Tant au moins la semaine comme au moins 4 mois. Basem n'a comme jamais 3 mois. Basem n'a comme jamais 3 mois. Pasteur n'a le bito c'est là comme 4 mois. N'a la bina zambalola. N'a la bina zambalola. Tout yo. Diable a comme on est la raté.
Turoyo diable mosakana nanga te. Turoyo na otatola yo. Turo na mona yo nsambe. Na mona miracle. Na taille wane grandeur na yo. Lelo ndeko nanga. 6e semi. Lelo na simba mwana. Ko simba mwana zelengi. S'il vous plaît, vous comprenez. Nzamba lobi. Ngai tanga bano sale la yo. Betela ngatolo. Kumisaka ngai. Bato mokili baya bake ngai nzambe moto na sali na fina yo. Bato baya bake nzamba lola. Asana bomoy. Lelo na simba mwana. Lelo na simba mwana pona nsambo yo. Lelo na simba mwana. Nakoma mama. Nakoma mwasi esengo. Mama nanga mutabana ikoloba. Yo. Oh, tate, anje pusana. Na moni famille ya papa na yo, monte ba osala boye. Na oluka ba prophète, na ta de ça. Pourquoi yo so botate? Na ebisi bino. Lelo mama nanga, akoma koloba nanga. A changer maloba, nzamba loba, ba ko changer maloba. Nzamba loba. Esika ozalaki humilié. Esika ozalaki humilié. Eza esika wana nzamba kotombola yo. Oko change mboka te. Oko change plesika te. Esika wana kako telemi. Esika wana kaka baza humilié yo. Bako change langage. Lelo mama nanga change langage. Akoma kaka. Okoma mwasa mabota. Bota mwana mibale. Nako bota ya mibale na kombo na Yesu Kristo. Na sa mwasa mabota. De là a changer langage. Maman nanga koma ko changer langage. A changer langage. Ba ndeko nanga bafana na torsi. Tanso na banoke tsona ke e pa na biso na ndako na biso. Enda kwa papa na biso. Esika tokuta na famille surtout. Soki na koti na kata ndako. No kota na lolendo no surtout. No kota na fia no surtout. Bango baba ko seka ngai. Propre famille na ngai moko. Propre famille na ngai. Baba ko seka ngai. Lelo ba changer langage. Lelo ba changer langage. Bakoma so na koti na loponda ndako. Wana na yena mwana ngala tikitoko. Mwana nanga komo balu kana kacha salon. Akomi ko banza bango biloko. Yoka bango. Grâce à Boti. Grâce à Boti. Armand à Boti. Esika wano sali ndeko nanga. Esika yo sali. Ko changer endroit te. Zalaka kawana. Zalaka kawana. Nzamba kotombola yo kakesika wana. Nzamba kotombola yo kakesika wana. Po ba shanu na yo. Bazaka kesika wana. Soko changer sika. Po lobike awa. Awa soni eza trop. Na lati lamba ya soni. Na changer sika. Ndeko ko changer no esika te. Ko changer no esika te. Zalaka kawana. Ko changer no esika te. No sabino zache. Zache azalaki mukuse. Zache azalaki mukuse. Zache azalaki nini? Mukuse. Zache ayebi. Ayebaki na programme na ye. Que Jésus alekaka nzela oyo. Ayebaki Jésus akoleka nzela oyo. Ayebaki na air. Na ebisi bino. Zache azalaki amati na nzete. Il était là au rendez-vous. Il était là au rendez-vous. Amati les gens étaient déjà avant Jésus à matin. Après, il y avait que foule bakoleka. Tellement ça qui me coussait. Amati na nzete. Alobi. Jésus a koleka awa. Mais na yebi pona mona ye naza mu coussé. Na mata na nzete. Jésus a koleka na foule. Amataki na nzete. Amataki na nzete. Esika ayebaki ke Jésus akoleka. Ayebi ke Jésus aleka na nzela wana. Jésus pas changer ki nzela te. Wana za ki nzela na ye. Na bika soko comprendre. Wana za ki nzela ya Jésus. Nzambe, Jésus de Nazareth abana koleka ka nzela wana tous les jours. Abana koleka ka nzela wana. A changer ki nzela te. Ndeko na ngai. Ndeko na ngai. Ko changer endroit te. Zalaka wana kaka. Zalaka na famille wana. Zalaka na basemeki wana.
Bon, changer le langage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon, changer le langage. Osana malade. Osana malade. Ndekonanga. Ndekonanga. Comment on a été grâce mise la sexy. Comment on a été grâce mise mon loba. Non, il s'agit de Marie Missamu. Abanaï Koloba. Bon, mon Marie Missamu, t'es n'a mon toit masumu. Mais écoutez ce qui sort de ma bouche. Écoutez ce qui sort de ma bouche. Ezobima na kati na ngai. Ezobima de la part de Dieu. Ezobima de la part de Dieu. Ndeko nanga ko juger te. Yozo juger. Tu passes ton temps à juger. Tu passes ton temps à juger. Mais le salut est individuel. Au moment que toi, tu es en train de juger les gens, mais Dieu tout-puissant, Alinga kabatonyo sotou, Alinga kabatonyo sotou, alors il faut qu'on repentir. Akoyamba nas gloire naye. Ndekonanga, ndekonanga ye. Je parle de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Je parle de la part de Dieu. Ne passe pas ton temps à juger. Le Dieu très haut, il a besoin de toi. Il a besoin de moi. Parce que c'est le Dieu là qui nous a créés. Le Dieu qui permet que moi, grâce, que je sois en vie. Parce que nous avons besoin d'intérêt dans les katina. Nous avons besoin de pourquoi azotikanga en vie. Nous avons besoin de pourquoi akelangaye. Mais au moment que toi tu juges, nous avons oso soumuka na façon encore tu peux pas imaginer. Oso pécher parce que oso juger. Oso mona grâce mise ya libanda. Grâce mise ala takabilo comme ikuse. Grâce mise azandoki. Grâce mise azana sida. Grâce mise azandoki. Grâce mise azandumba. Yoso tala libanda. Mais le Dieu, j'aime le Dieu. Le Dieu tout puissant. Atala kalibanda. Jesus my God. Nzambatala kalibanda te. Esika na linga nzambe na ngai. Dieu tout puissant. Il sonde le cœur et les rêves. Nzambatala kamotema. Atala kamotema ya moto. Atala kamotema ya moto. Nzambalobi. Ne jugez point. Nzambatala motema ya grâce. Nzambe nekonanga tango yozo juger libanda. Oso juger apparence. Mais n'a pas si au thermomètre. Dans la température, il y a bolingo na nzambe. Est-ce que vous avez bien mot? La manière que moi je crains Dieu. Est-ce que toi tu connais? La manière que moi j'adore Dieu. Est-ce que toi tu connais? La manière que je sers mon Dieu. Est-ce que toi tu connais? Quand je donne les dons. Quand je donne les dons. Toi tu connais. Oh, Ndekonangahi. L'apparence est trompeuse. Mondela Loba, l'apparence est trompeuse. Écoute ce qui sort. Ce qui sort de moi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de vie, la parole de Tout-Puissant. Le Dieu capable de tout. Le Dieu capable de tout. Oyo juger. Ndeko oyo juger. Est-ce que thermomètre bateli grâce mbisi? Peut-être la grâce mbisi eza mieux que ya yo. Grâce mbisi oyo somona. Je te parle étant que ta sœur, j'ai reçu le baptême à l'âge moins de 15 ans. J'ai commencé à croire à Dieu, en Dieu. J'habitais chez ma grande-mère. À l'âge de 10 ans, 7 ou 8 ans, j'habitais chez ma grande-mère. Je servais déjà le Seigneur. Dieu me connaissait déjà. Non, qu'il n'est qu'ausime. J'étais prise par un couple qui servait le Seigneur à l'âge de 10 ans, 12 ans, je ne sais plus. Ils m'ont dirigé dans la chose de Dieu. J'ai eu baptême à l'âge de 12 ans, 13 ans, grâce à Miso Somona. J'ai été intercesseuse en Afrique avant d'aller à Poto. Dans la Mukaka 5 heures.
nakina koluka nzambe wana nalamuka 5 ans nakina koluka elonga nzambe grâce mbisi chrétienne depuis âge à mokie naleki na bekodim nazwi baptême j'étais intercesseuse tilelo ça fait 10 ans j'ai mon père spirituel nana pasteur nanga na église on a sambelaka babenganga ancienne babenganga ancienne pona umeli bato nyonso tu baleki mais ngai natikali toujours na église natikali toujours na makola papa nanga Kirok nayeraki epa ya Kirok nazala na mwana te mutuka te ndako te eloko te j'avais rien mais je suis venue à l'église ça fait 10 ans ou plus je sais plus nazalaki na eloko te mais j'ai cru pas en Kirok, mais j'ai cru en Dieu. Le Dieu qui m'avait ramené là-bas. Pour le qui bénédiction nanga eza kawana. Na changé qui endroit te. Na changé qui église te. Ti lelo nazaka na église nangai. Lelo na ebisi bino. Nzamba visite ngai 10 ans. Et pas un pasteur Kirok. Ba benga kangai ancienne. Lelo nzamba lokotanga. Kaka esika wana na change kite na simbi mwana epa ya Kirok na komi na ba voiture epa ya Kirok na komi na bandako na komi ko changer bandako epa ya Kirok. Ça veut dire que Dieu m'a visité. Problème dans l'église, malgré ma problème dans l'église, mais mais on a dit non, je viens à l'église pas pour les gens, je ne viens pas pour le pasteur, mais je viens chercher Dieu parce que je sais ce Dieu-là. Nzambe azamalamu, Nzamba azamalamu, yo ozo juger, ozo passer ton temps na ko juger. Bande ko na sabino moi c'est ndumba oya ki kosima makola nzambe azu parfait apangusi makola nzambe sapatu ya nzambe bato babandi ko juger moi c'est ndumba wana balobi que elle mérite pas azala pembe na nzambe pembe na Jésus mais Jésus alobaki ne jugez point. Ne jugez point. Et moi j'ai compris une chose, que la femme la moisiwana Andimela qui Jésus. Mais au moment il y a d'autres personnes, babana kobo ya nzambe, babana ki kobo kela ye mabanga, babana ko croire na mystère na ete, babana ko ba azam mwana nzambe te, azam mwana nzambe te, ba pesa ki ba kombo nyonso tu, ba boya ki e, ba rejeta ki e, ba boya ki, ba bite, o isa mwana nzambe te. Il y a des gens qui ils ont même pas cru à l'arrivée de Dieu, de Jésus. Mais moi, si on a Ndumba, elle a cru. Elle a cru en Jésus. Au moment où d'autres personnes ne croyaient pas, mais elle avait cru. Elle a dit non. Lobi konangai. Nazama c'est Ndumba. Mais ceux qui n'ont poussé ni awa, ceux qui n'ont poussé ni na moto oyo, ceux qui n'ont poussé ni na epanaye, qui nous met aussi là, humiliation aussi là, nyonso que kolomwa, aza capable à changer finangai, à transformer finangai. La femme elle a cru. La femme, elle a cru avec la foi, à Poussani Pemena Jésus, à Simbi Makola Jésus. Je vous dis, à Zalaki Sussundumbate, Nzambalobina ye en même temps, Masumu na yon surtout, et l'omwe effacé à partir de maintenant. Je te compte parmi moi. Oh Jésus, Nana Linga Nzambe. Nikona ngai nalinga nzambe ngai grâce nalinga nzambe mota mokili akoki ne ko juger mota mokili akoki ne ko finganga mota mokili akoki ne ko loba nyonso to alingi
Mais je sais une chose. Je sais une chose. Au moment que je suis en communion avec Dieu, au moment que je suis en contact avec Dieu, au moment que je suis avec Dieu, je sais que Dieu me connaît. Je sais que Dieu marche avec moi et Dieu vit avec moi. Je le sais parce que j'ai des témoignages dans ma vie. J'ai des témoignages de ma vie, dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu plusieurs fois dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu plusieurs dans ma vie. Oh, Zamba Zamalamu. Zamba est malamu. Yamona lingana nsambe. Nasale la kaba tulolendo la zakana fier. Nasala kana fier. Nasala fier pour Zamba yebingai. Ata batamokili ba rejete ngai. Ata batamokili ba boyi ngai. Mais Zamba la ngai. Nzambo azali kolo. Ako yamba ngai. Toi c'est yamba ngai. Ndeko na ngai no ebisa yo mama bota ngai au troisième témoignage na opesa yo mama botanga apesa nga kombo ya pénitence peni ceux qui famille na nga bana direct ba comprendre. Maman Botingaï, tant Botinga tellement elle galérait, elle souffrait. Tant Botinga a passé un combat péni. Pénitencia, péni et ça combo, il y a passé. Ça veut dire, vinanga nous tout. Kaka passé. Tant maman Nanga Botinga, elle était très jeune. Elle était très jeune. Nakoli mingi et pas ya Koko Nanga. Que j'aime beaucoup. J'étais jeune. J'habitais chez ma grand-mère. Na aja moké, na aucune église, na oteka, na aja ba 7 ans, 8 ans, na bane déjà koteka. Na omona ba passi. Na omona ka ba passi na vinanga. Na comme na aja 13 ans, na omona ka ba passi na Afrique. Na omona ka ba passi. Na comme na aja 14 ans. Non, mon kaka ba passi ndeko zela. Ndeko nanga na âge à 14 ans. Non, mon kaka ba passi. Maintenant on a commis na 16 ans. On a commis na 16 ans. Tellement je priais trop. N'allez pas en zapper. N'allez pas non changer acte de naissance nanga. N'allez pas maman nanga. N'allez pas maman nanga. Mon nanga va passer banana botama. N'allez pas maman nanga. La combo pesanga y pénitencia. Péni combat passi. Péni combat passi. À l'âge de 16 ans, Naboya qui s'y chassouana. Naboya qui va passer la gaïe. N'allez pas en zapper. Non, moi n'a pas si sous-souté. N'a changé acte de naissance. N'a tché combo à grâce. N'a tché combo. Y'a koko nanga ou à kole singaï. Non, y'a koko nanga. Non, y'a papa nanga. N'a tché combo prénom. N'a tché Armand. N'a tché grâce. À l'âge de 16 ans. N'a bani ko luka fi. Non, que le pointe noire. Non, teka. Na braza. Non, que de pointe noire. Non, t'es qu'à la braza. Non, Lucas, fille, cascade, fille à cascade à passer. Na âge à 18 ans. Na âge à 18 ans. Nzamba qui connaît la nana. Nzamba visité ngai. Atindelinga mobali. Mobala mbongo ebele mundele. Ya mbongo ebele ndekonanga. Na ebisi bino vinanga échanger qui complètement. Nzamba changer qui vinanga complètement. Alongoli yango automatiquement ba passe nyonso tuna bana ikomona. Nzamba longoli yango. Nakuta na mondele moko azaki na mbongo ebele azaki na mwana te. Azaki na mbongo ebele. On a goûté à Ninaye. Abinanga na kobala yo. Tobandi à l'âge de 18 ans.
Na comme vendre pas na ye na comme na piscine ba gardien donc kitoko na voiture donc j'étais bien. À ce moment-là qu'il n'a pas voiture à l'époque 18 ans et j'ai changé la vie de ma maman. Et j'avais changé la vie de ma maman. Ma grand-mère Kokonanga a commis bien. Tobani ma préparation à mariage na âge à 18 ans. Non, donc na yebsibino ke nzamba changé qui na koma ki esengo. C'est après avoir changé le nom. Na longola ki kombo ya peni. Na tie kombo ya grâce. Je commence à vivre la grâce de Dieu dans ma vie. Je commence à vivre la main de Dieu dans ma vie. Na yebsibino na bandi préparation. Diable aye ko traumatiser libala na ngai. Mobala mondela boyi ngai. Na zongi lisusu na souffrance. Na zongi lisusu na lati lisusu elamba ya humiliation ya pasi. Na zongi lisusu kolala ka gauche droite. Kolala ka na ba cuisine, kolala ka na ba salon. Na badele fi ya pasi. Diable aye ko traumatiser ngai. Na lela ke pa sambe, na bisambe. Je sais que le diable est là, papa, il est bonheur nangate. Nalelake pas ensemble. Mais naïe sabino. Je me rends à la moukina Afrique, non cela ne m'a qu'en Afrique. Je me rends à la moukina Tongo, à Soko la quitté. Tellement j'avais plus d'argent, comment qu'il son là qui finit passé. Nalata ki kaka robe, je peux me robe bakabela qui n'a pas sœur nanga bibiche, ya bibiche je la salue. Akapele nga jumo ba munene ezaki pe bien te na sengle na sokola ke lomité non là le pa ya camarade maman nanga na cuisine. Esprit moko lobi na grâce bima libanda ezaki na 7h du matin. Esprit mosusu lo bananga continuer kolala. Esprit moko ezo lo bananga te bima libanda ndeko nanga tango na bima liboso a portail na tie likolo moko libanda moko ezaki na kati ndako. Na mona bo voiture moko égaré liboso lo pango na biso. Mondele moko na mwindu moko. Azolo balanga madame vous êtes belle. Na dit ah mais comment je suis belle et daki na 7 ans na sokola ikuté lomité. Na sokolité na peine sokité salité botongo tongo boye. Oh le balanga je suis belle. Oh oui, est-ce que je peux vous inviter manger en ville? Na boyaki pour na zaki na bilambate na zaki salité. Na bi non je peux pas aller. La cause kaka, mais je ne pouvais pas sortir. Avec le numéro de mon téléphone. Mais j'ai continué. Famille n'a pas de mais je cherchais toujours ce Dieu-là. Le Dieu qui était capable. J'ai dit toi qui m'avais donné. Toi aussi tu es capable. On soigne sa raï bonheur na raï. On peut ça qui m'a essayé mon samé. Mais j'avais compris une chose. Le Dieu capable de tout. Eh! Y'a on a linga samé wana. Ndeko nanga. Na ebisi bino na fanti. Une semaine après, téléphone n'a sonné. Bonjour, Nabi, bonjour. C'est grâce. J'ai dit oui, c'est grâce. Est-ce que je peux vous voir? Nabi, ok. Abi soit taxi non foot l'eau. Na joué taxi, na ké. Na koutani, na mondé lango. Abi nanga na lingi yo, na lingi na bala yo. Na lingi na commission moi sinanga. O lingi ou pas? Nabi, y a pas de problème. Na zapi na mobilité. Abi nanga ok. Mais na kobala yo na Afrique te. Na kobala yo na poto. Parce que famille nanga baza na poto. Vous êtes d'accord? Nabi, il n'y a pas de problème. Ndekonanga, il faut avoir un témoignage. Il faut avoir un témoignage. Ngai na yebe Sabino, on est dimanche. Ceux qui n'ont qu'au ça, Nzamboyo, azwaka molimo nanga. Mobali wana bani ko salanga ba démarche. Azalaki roumain. Abani ko salanga ba démarche. Na yebi makolo na motuté. Alobi nanga kake grâce na bani ko salanga ba démarche pour ba peso visa to ki no bala na poto. Mais c'est
na mona ka négativité. Na bi est-ce que ba opesa nga pe visa? Mais visa ezalaka il faut moto aya asala bon prêtre soki ndenge nini faut bapesa visa. Abi bon na mekina me na koti dossier na yo. Na bi est-ce que na ozwa pe visa? Ndeko nanga. Non, 2 jours après, je répète bien, 2 jours ou 3 jours, si je ne me rappelle plus. 3 jours ou 2 jours après, Mundele wana benginga. Abinanga, grâce, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Yé moko sera qui va démarche na yen. Na kenda kité na se présenter kité. 2 jours, 3 jours après, abenginga na téléphone. Abinanga, grâce. Mais avant ça, d'abord, je vais vous dire, Papa Botinga, abano fanda na poto na bandeko na nga tout. Mais sauf nga. Nga abeng sangate. Mais abano fanda na poto na bandeko na nga tout. Papa ou abotanga. Mais quand le monsieur il a fait les démarches sans ma présence, visa pour na oya poto ils aura taba une semaine, taba 1 mois, taba 4 mois, taba ça dépend. Mais na yebisi bino 3 jours à pamba abenga na téléphone. Abinanga grâce, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Nabi quelle nouvelle? Alors bi ba pesi yo visa. Nabi alo tika lokuta. Papa, ba pesi nga visa yango naza mwana sasu. To ngai naza nan visa na 2 jours à pamba ba moni na ngate. Ba tuninga ba interroger ngate ba moni ngate ka boyika ba pesi visa ngo. Abinanga si ba pesi yo visa ya kokende Roumanie. Mais ne comme si on suit déjà visa au Kende Roumanie, biso to la transit na Charles de Gaulle. Pour famille na yo, ba ya kotalo na Charles de Gaulle. Donc il faut le visa kaka ya transit. Comme si on a déjà la visa à Roumanie. Pour pas payer ce visa pour billet na biso to la transit na Charles de Gaulle pour to Kende Roumanie. Donc visa transit ba payer kaka na une journée parce qu'on a déjà la visa à Roumanie. Ozo Kende Schengen te, ozo Kende Roumanie mais visa à transit kaka à l'époque. Ils avaient visa à transit. N'habite ozo kosa va pesi nga visa te nazwa taxi na kenda boy na mona boyko ba pesi nga visa ndeko na ngai soki nzamba linga sala yo likambo nzamba la posa te otia perike nzamba za la posa te otia basile nzamba za la posa te olata versas nzamba za la posa te olata pied mena yebisi bino moto amemanga poto tango lula kingai na yebisi bino ezalaki na 7h du matin nazalaki sans perruque nazalaki sans beauté nazalaki sans maquillé nalataki lipapa nasokolaki elongi te mais ya lobi na ngai asepeli na ngai c'est parce que j'avais la chose de Dieu, parce que j'avais la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne dépend pas de maquillage. La grâce de Dieu ne dépend pas de vêtements. La grâce de Dieu ne dépend pas de maison ni de voiture. La grâce de Dieu ne dépend pas parce que tu es belle. La grâce de Dieu ne dépend pas parce que tu es beau. La grâce de Dieu ne dépend pas parce que tu as fini les études. La grâce de Dieu ne dépend pas parce que tu sais parler. Non, mon ami, la grâce de Dieu ne dépend pas de ça. La chose de Dieu, la grâce de Dieu dépend de Dieu. Dieu, quand il veut déverser sa grâce sur toi, à mon famille obimélité, à mon esikozo bimelate, à mon bonté nayote, mais Dieu dépose sa grâce. Na moto oya lingi, Dieu dépose sa grâce. Na moto oya zo dépendre na ye. Dieu dépend la grâce selon son choix. Mais na yebisi yo, na bimaki na tongo, libonso ya ndako na ngai, na lataki bilamba bien te, na lataki lipapa, me balobi na ngai, oza kitoko, basepelaki na ngai, tina ye poto, c'est parce que j'avais la chose de Dieu. Dieu avait déposé sa
sa chose en moi. Eloko wana ne ebenda kimoto wana. Parce que nzamba yebaki kenakuya poto na nzela ya moto oyo. Nzamba blobaki nakoya poto na nzela ya moto oyo. Tout est destiné, tout est programmé, tout est écrit. Nzamba benda kimoto wana. Et toi na ebenda kiye. Grâce à nzamba benda kiye vers ngai. Ndeko na ngai na ye poto na Dieu papa mama na nyoko makité na ebite ne bapesa la visa. J'ai pas souffert, j'ai rien payé, ni le billet, ni le visa, mais la grâce de Dieu, et même ma poto. Papa nanga a contribué à l'autre côté. Maman nanga a contribué à l'autre côté. Ndeko nanga na ya poto. C'est parce que Nzambe asimba ki motema moto moko ayebaki ki na okutana na moto oyo. Excusez-moi. Nzambe ayebaki ki moto oyo akomemanga na poto. Même si papa na yo afandaka na poto, même si bandeko no baba français, même si papa na yo azala mokana 10 ans, même si bandeko no nyonso tout 5, ba mususu misato baza ba français, mi bale baza ba na carte de 10 ans, même Nzambe ta wasala ka miracle na ye, aotala te ofoka ka papa na yo, aotala te ki foka ka mama na yo, Nzambe sala ka makambo na ye, na ndenge na ye, Nzamba sala kama kambo na ye, na lolenge na ye, ki bonsabe. Dieu ne dépend pas de ta maman, Dieu ne dépend pas de ton père, Dieu ne dépend pas de tes études, Dieu ne dépend pas de ta beauté, Dieu ne dépend pas parce que tu es intelligent, Dieu ne dépend pas parce que tu as l'art de parler, Dieu ne dépend pas parce que tu t'habilles bien, Dieu ne dépend pas parce que tu as une bonne famille. Non, et pas un samedi. Oh, calcula moté. Oh, mon beauté na yoté. Il y a des femmes qui ne sont pas belles. Il y a des femmes qui sont moches. Les misangaïs, comme on peut les appeler. Ça sera par exemple des soumous. Il y a des femmes qui n'ont pas d'éclat. Mais ndekonanga afandi na ndako libala. Eh, et à la base si mususu bafandi na ndako mabala. Baza ni beauté, baza ni éclat, mais bafandi na ndako mabala ba milliardaire. Je vous dis, libala dépend de la beauté. Aïe, et si la lingela Nzambe, libala dépend de la beauté. Libala dépend de la beauté. Libala dépend par la chose de Dieu. Les balais dépendent par la grâce de Dieu. Quand Dieu dépose sa grâce sur toi, quand Dieu dépose sa grâce sur toi, oh Nzambe, et si quand la lingela Nzambe, et si quand Nzambe azala kelengi, mama nanga, ndeko nanga yi, oh mwana moto mosusu, abonga la vie. Oh mwana moto mosusu, famille nanga sotu ba bongi na sima na ye. Oh mwana moto mosusu, abonga. Aotambula baka ba voiture a minene asomba bandaku mais na yebisi yo atanga te azwa diplôme te azwa formation te, mais je te dis cela dépend de la grâce de Dieu. Nzambe soka déposer grâce likolo na yo okobonga. Nzambe soka déposer le bingongano ekoki tango no ekoki okozwa. Cela dépend de la grâce de Dieu. Dieu il n'a pas besoin de tes diplômes. Dieu il n'a pas besoin de ta art parler na yo. Dieu il n'a pas besoin de ton intelligence. Bato mosusu bavandi na ba bureau, bato mosusu bavandi na ba place a minene, bazwa ba diplôme te. Nzamba zwa bango, imposa bango bisika wana. Nzamba lokota bango, imposer bango. Yemoko nzamba tie bango bisika wana. Nana kolongola bango. Nana kolongola bango. Yebisanga isoki nzamba tie yo. Nana kolongola yo. Nana koloba. Batu bazoloba. Ayebi msala te moto yo. Mais pourquoi vandi na esika oyo? Moto ayebi koloba français te. Mais pourquoi vandi na poste yo? Eza
ayete yemoko pa yebite pourquoi komi awa yemoko ayebite pourquoi akomi awa akomi ndenge nini ayebite. Mais je te dis, ça dépend de la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont des diplômes. Il y a des gens qui sont très intelligents. Ba diplôme ils ont kufa nanako. Ba diplôme ils ont kufa nanako. Parce que Dieu n'a pas encore déposé sa chose. Quand Dieu dépose sa chose, et au kobonga, motako intercalé au nzambalobi, azate. Bato mususu. On ngana obotate. Nzambalobaki, il n'y aura pas de femmes stériles. Namboko, Nzambaloba moi sinon surtout akobota. Bato mususu ba oluka kobota. Mama, koluka no kobota na ngamate. Ça sert à rien. Koluka no kobota et pas ya. Pasteur, té. Mama, qui m'est pas ensemble. Qui m'est pas ensemble. Quand Dieu va déposer sa grâce sur toi, au kobota. Okobota, quand Dieu va déposer sa grâce sur toi, Okobota. Ndeko nangaye, na ebisayo. Maman nanga boti bana 4. Maman nanga boti bana 4. Ndeko nangaye liboso ya mwasi. A mwasi ki omoni Rachel, Rachel alanda ndeko na biso ya liboso. Donc grand soeur nanga, moi na maman nanga liboso. Soko moni on dit maté que c'est nanga. Elle est très 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 belle. Je répète, elle est très 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 belle. Akitoko makasi, aza pembe parce que ma mère elle est claire. Aza pembe, ana ba miso lokola ba chinois, aza mbinga. Donc yena oya liboso o ngana landa. Akitoko makasi. Mais naïb si bino jour moko to télémaki na sœur nanga en Afrique. To télémi na goudron, to banaï ko solo la na sœur nanga. Tant to solo la to moto solo na sœur nanga. Tant to solo la, voiture moko eye ko garer libos. Été mondele on a zoa ke liboso fela balanga o simba kité. Azo benga. Azo ça la signe et si kabiso to zalaki. Azo ça la signe. Azo Salasine, ça veut dire que Asepele qui na moto moko. Mais moi, na bongi na komi na poto. J'étais maigre, sec, pas éclat, pas beauté. Mais j'avais la grâce, la chose de Dieu. Ce que vous avez c'est la chose là qui va attirer les hommes, qui va attirer les gens vers toi. Et que tu n'as pas molayo parce que vous avez loko ya nsambe katina yo. Et loko wana pona aider bino. Eza étoile, ce que eza likolo na yo. Et ko briller, et ko tinda donc ma biloko et ko poussa na pembe na yo parce que vous avez étoile, vous avez grâce à nsambe. Na tellement qui na sert nanga na goudron mondele wana osala biso sim mais tanga na sona to komo discuter na lobana ezaki na moi penza to zaki na moi to bana tsula makambo moko boye mais tanga yo kanga ye pa sert nanga aso benga yo mto akitoko aso benga yo mondele wana benga yo to komo discuter yo ka sert nanga alabe te ça na alabe te aso benga nde yo mto aso benga ngali te yo mto akitoko boye aso benga nde to discuter oyebi mondela alobi te nazo benga nde yo. Voilà pourquoi mon ami nalobi na yo beauté sala keloko te, beauté sala keloko te. Lelo ndeko nanga kwa kitoko makasi mama na biso abota bana 4 abota bana 4. Mais lelo moto akoma kosunga ye nga moto nazaki mwa négligé epa ya mama ngai mama bana ikomona eloko bien te kati na ngai mama la biso bana ikomona eloko kati te eloko bien te kati na ngai mama na nga bana ikomona nga moto pamba mama na nga bana ikomona ngai kaka boye abana iko préférer leki na ngai ya mobali ye alia mengana lia te mama na biso bana iko préférer avant dernier na biso abana iko no avant dernier na biso de akosunga ye mwana na ye ndia mobali akosunga ye ngai te ngai nazo azo négligé nga azo mona nga moto pamba azo mona
exalté. Azomona kati na ngelo kwa bien kobimate. Mendeko nanga. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, maman la biso a changé le langage. N'a pas na 4 abota. Moto o abana iko négligé. Soka somie lo kwa kulia. A pesa préféré pesa na mwana na mobali. A protéger mwana mobali. A lo bakeye mwana nga kosunga ngai. Mwana nga mobala kosunga ngai. Ndeko na ngai. Nzamba pambola ka déposa mobali. Nzamba pambola ka déposa mwasi. Cela dépend de Dieu. Quand Dieu veut bénir, ça ne dépend pas parce que tu es un homme, parce que tu es une femme. Dieu il dépend pas de ça. Nzamba salaka grâce na ye, na oya lingi. Nzamba salaka grâce na ye, na oya lingi. Ndeko na ngai, lelo motakomi ko bikisa mama na ngai. Lelo motakomi ko sunga mama na ngai. Lelo motakomi ko sunga mama na ngai. Soki na tindi mbongo te, mama kolia te. Soki na tindi mbongo te, maman Goliathé, mais moi qui étais rejeté, maman le bazo le bate, n'a pas sa privilège na mona na mobali, yenda ko sungangai, yo na omona yo, o sungangate, na omona lo ka bien te katina yo, mais wana zaki maloba mama, wana zaki shije mo ya mama, wana zaki makambo ya mama, wana zaki miso ya mama, mais lelo, na bana na ye 4. J'ai très mal au cœur pour vous dire. Na banane 4. Ngam na simata 1 euro. Bangono surtout en Afrique. En Afrique. Je prie que Dieu me bénisse pour na sunga famille nanga. Lelo soki na tindi bongo te, mama Goliathé. Mais maman banaye komona. Mota basunga ye mwana mobali. Ndeko na nga otile lo otanga kaka. Mota osunga ye mwana mobali. Melelo nga mtakoma iko sunga mama. C'est pour te dire, on néglige mwana wana. Lelo mama change sa langage. Bango misatu ba en Afrique. Nzamba sala e grâce mwana ni moko ana poto. Maman la biso pa ko chape parfum poto. Maman la biso pa ko la tata moi à cause de ba héros aussi ba héros. Maman la biso ko la tata super wax pour ça na mona na poto. Maman la biso ko simba moi mbongo pour ça na mona za na poto. Maman la biso ko simba ta héros pour ça na mona na poto. Mais oya bana ikomona en Afrique. Tolo basikoyo aotanga nanu azotanga nanu mais nzambe a placé là quelque part nzamba même nga na poto a placé là quelque part na bana tu ya mama na ngai nzamba placé ndenga ngati na koma lisungi pona mama ngam na koma lisungi pona mama soki na tini mbongo te ata 2 mois ya pamba na zu problème bakomi ko finganga akomi koloba mabe ata 2 mois ya pamba ça veut dire faut na tina mbongo tous les mois pour mama moto osunga e azate moto osunga mama nanga azate bana misatu ba en Afrique moko azotanga nani moko azamukie o aza kitoko o abana ko kanza kozwa libala malamu o abana ko kanza ndeko na ngai te aza likolo ndeko na ngai aza kitoko mibali boye mais c'est pas le cas nzamba a placé ngai motabia mama na biso alia kambongo nanga pour l'instant aolia kambongo nanga aolia kutumbonga bana na yimsatu wana te aolia kambongo nanga ye mais mama nanga bana ko mona nga botete abana ko mona nga mayele te abana ko mona nga ka boye abana ko mona nga ka likolo mais Zamba lola atie grâce na ye alobi yoko zalokola bande konote toi je dois te placer je dois déposer ma grâce en toi lelo na koma lisungi pona mama nanga lelo na koma lisungi pona mama nanga lelo na koma lisungi pona mama nanga lelo na koma lisungi pona mama nanga
ndeko na ngai ko néglige mwana wana te, ndeko na ngai ko néglige mwana wana te, ndeko na ngai oyebi lobi te, oyebi mabongisa Nzambe te, oyebi te soki Nzambe adepose grâce na ye likolo na mwana wana Tshisekedi ayebaki te kokoma président. Nzambe oyo Tshisekedi ayebaki te kokoma président. Tshisekedi, on a dit tout pouvoir vient de Dieu. Tshisekedi ayebaki te kokoma président. Pona biso to mona kaka Kabila ozala kaka. Kabila kozala kaka diriger mboka na biso. Tshisekedi andimaki te que un jour comme président. Mais na yebiso ndeko. Nzamba zwi Tshisekedi. Dieu lui a placé. Nzamba placé ye. Nzamba placé ye. A comme président. Nana koloba. Nana koboya. Ndeko na ngai. Nzambe mota plasaka. Nzambe mota plasaka. Ba autorité nyonso tu ya mbokolo. Bato nyonso tu batombwama. Bato nyonso tu bakoma likolo. Baleka na ba humiliation. Metango zoleka na humiliation. Kaka Nzambe nde akotombola yo. Moto mokila kotombola te. Ndeko na ngai. Oyebi te Nzambe soka depose grâce na ye likolo ya mwana wana. Na yebisa bino lisola Joseph. Joseph na bandeko na ye. Roi aye kotala Joseph. Bozela bolimisanga pardon. Nzambe bandeko ya Joseph. Baba na ekomona Joseph eloko pamba. Joseph. Ndeko nanga. Bénédiction. Et dépendra te. Oh non. Il faut la bima libana na kende na Paris. Il faut na lata kitoko na ozo mobala kitia bien na Paris. Il faut na lata eye na kati ya matonge maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya ngoyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur, ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette. Toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndako na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijoux d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.
Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité voiture na biso eza na Congo moto lingo kende na yo Congo contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous sepelez na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.